alingaka tobanda na biso na oyo toza nango. Alleluya. Nzambe asenga eloko te mutu oyo aza nango kaka na oyo aza nango wana. Pesa Nzambe. Abalingo na ngai tozotanga na Agé chapitre 1er verset 2 à 11. Otanga na chapitre 9 totanga na kwa Yesu. Amen. Yawe nguye nyonso aliboi. Toteni no. Yawe nguye nyonso aliboi. Bate ekolo oyo balobi ete tango ya kotonga lisusu ndako ya Yawe ekoki nanu te. Kasi Yawe alobi na bango boye na monoko ya prophète Agé. Bino bozali komona malamu ndenge bozali kovanda na bandako kitoko pesa. Nzoka nde ndako na ngai ezali kaka ya kobeba. Sikoyo ngai Yawe nguye nyonso nalobi na bino boye. Bokanisa malamu makambo oyo ezali kokwela bino. Bozali kokona mingi kasi bilanga na bino ezali kobota mingi te. Bozali na biloko ya kolia kasi ezali kokoka bino te po botonda malamu. Bozali na vino kasi ezali kokoka te po bozala bato esengo. Bozali na bilamba kasi ezali kokoka te po ebate bino malili. Pe lifuta oyo mosali azwaka ezali kosila lokola atie yango na libenga ezali malusu. Yawe nguye nyonso aloboye bokanisa malamu makambo oyo ezali kokwela bino. Adokende na bangomba epona kozwa banzete ya kotongela ngai lisusu ndako. Bongo na kozala esengo ya kozwa lokumu oyo ekokela ngai. Ngai Yawe moto na biboyi. Kozali kotia mitema ete bokozwa biloko mingi na bilaka kasi bozwi kaka moke. Oyo bomemelaki na ndako na pansaki yango na mopepe na ngai. Ngai Yawe nguye nyonso nazali kotuna bino mpona nini nasalaki bongo. Ezali po ndako na ngai ekufi kasi moto moko te azali kotala moto na moto azali kotala ubele makambo oyo ya ndako na ye moko. Yango wana mbule eloko lisusu te pe mabele ebimisaka lisusu biloko te. Na kausi mboka ya mobimba ezala bangomba bilanga ble ya vino ya olive biloko mosusu. Bato banyama banyokomaki epona yango ete mosala bino nyonso ekwela ngai. Alleluya. Amen. Oyo ezali maloba Nzambe apesi na prophète Agé alobela bana Israele. Yawe nguye nyonso alobi boye bato ekolo na ngai balobi ete tango ya kotonga lisusu ndako ya Yawe ekoki nanu te. Donc Nzambe ntango apesi ordre tango ekwei na matoyi ya bana Israele bango so bazoyimayima bazobake tango ya kotonga ndako ya Nzambe mwaye kokola sikoyo eza te. On take bazoyimayima boye Nzambe azoyoka bango. Alors atindi prophète Agé ayebisa bango kasi Yawe alobi na bango boye na prophète Agé bino bozali komona malamu ndenge bozali kovanda na ndako kitoko mpenza. Biso moko moko biso na ndako na ye azobomba libota na ye ndako arrange yango pete tout ça kitoko mpenza. Mais kasi nzokele ngai na ndako na ngai ya Nzambe ezalaka kobeba mais Nzambe mwaza esika kovanda eza te. Aza esika kovanda te. Pe sikoyo ngai Yawe nguye nyonso nazali koloba na bino bokanisa malamu makambo oyo ekwelaki bino. Makambo nini wana? Donc Nzambe tant bato bazo comprendre te posa ya Nzambe tant bato bazo comprendre te souci ya Nzambe. Alors là c'est comme makambo bango moyen ito malamu eza bazo kokona biloko na moyen sikobota ezo kota mingi te. Bazo biloko kolia bazo lia mais moyen batonda biloko bazo lia eza. Te mbongo ozo zwa salaire. Donc Nzambe lui a tiens na kati libenga ya madusu. Et donc ezo kita ko ine donc ozo na mbongo na maboko mais donc moi que peut-être tant peu et nyingi. Alors nous tous sommes bons pour les aguinambo na salambo nini. Oh le temps baza ko comprendre te.
tant que comprendre souci ensemble tant que zo yima tant que zo c'était nzambe avec ça alors yawa ngwenyo so miboye boka sabadamba kabo oyo ezoko ya bino bokene bangomba mais ko nzamba bi amoni passe dama ke bazoko kate kotonda biloko bazolia biloko bazokona moyeko tamigi exact alors bike na prophète âgé azokola ba Israël kede ko ba mango sikoyo e ba peke na ngomba kokata banzete pote batongela bayi temple alors bazali kotia mitema ete bakozwa biloko mingi na bilanga kasi bozoka moke donc maintenant ce que nzambe apesi ordre bakende kokata banzete batongelanga nzako alors na botosi bandeko na ngai makambo mango ya kobongola alléluia bayaki kobongola donc ntango batosaki bakomprenaki message ya nzambe ali makambo mango echangeaki alors kuna pina na AG2 alibaki na verset 3 abi bokota na musala na ngai bokota na musala na ngai donc sokto tosi bandeko ndi yo na ngai sokto tosi mungongo nzambe ndenge nzambe za posete temple itonga ndenge za posete mbongo ekota na kati ya église pote etonga temple na ye soki to tosi kaka na motema moko misana biso nzambe akosimba kwa makasi alléluia amen même tant que beaucoup les blancs osaka koteka osaka musali osaka bima na salaire en tout cas changement il fait ça alléluia amen malwa nzambe tango izopesama bale onangai to ya mone symbole pour kufungula motema ya lo parole wale za kuna ngai Ezekiel parole wale za kuna mimi donc yamba ya ngoro motema pe lo mana motema nzambe ngani ngi kokisa mukana na ngi kosala atama sala motema kufungama nzambe pe ako sungayo na misano kosala likambo susu pe ezali so parti bali onangai ezali même dans les Samuel chapitre 7 verset 1 à 3 kuna David tango azotala ndako azovanda atake roi ndako kitoko ndako ikoka biloko nyonso mais kasi tango azotala sanduku ya boyoko ya Yawe ezali na se ya kapo moyeza ndako malamu esalaki pasi alobi na prophète Nathan likambo esalanga pasi ya David donc yo moto mwana nzambe esengeli likambo oyo esali nzambe ala difficulté esalo pasi ya motema tango esali pasi kuna pe ide malamu koya ndenge pe Néhémie tango esike temple ya Israël ekweba mingi azaki na possibilité te na moment wana tango yoka sango wana mais azaki na kasi azaki na kasi anzambe na ngai temple de koi temple de ezo kufa azaki na souci na motema mais azali le côté mais souci kaka attaqué alléluia souci kaka attaqué mamuko tango komi na liboso mokonzi azoservirie masaka mokonzi alo namoni nene komi mawa par rapport à mikolo nyonso likaki likambo nini nyonso alo pasi voilà kuna pe azwi couloir ke merci mais mokonzi muna ozala mawa ndenge nini ndaza mawa te ndenge nini soki temple ya biso na kati ya Jerusalem eza kobeba maintenant mokonzi abi muna nini fosala mpona temple wana mokonzi atuni ye alobi naza besoin ya biloko kende kotonga ya temple wana ok mokonzi komi mokala kende kopesa baservice nyonso mpe pesi biso bapesi banzete bapesi nini azwi bango biloko ya kotongola temple ya bato ya nani ya nzambe donc expérience oyo bandeko na ngai il faut partager moloko eza mpona motu nyonso oyo ayebi parole ya nzambe yo ntango oyobi parole ya nzambe oyimayima te yamba ona ese mpe tosunga nzambe tala biso toye awa toza problème liboso nzambe toza posete nzambe asunga biso toza posete nzambe asalisa biso apambola biso mais yango alobi awa nakopambola bino ngai nzambe akozwa intere nini peut-être nzambe apambola na condition apambola na condition soko promettre nzambe papa na kosala boye ya pa kosala Jacob alobaki papa place omona na ngai soko bateli ngai no bembo zokende
kozonga na kati osika na kotonga yo temple yango ekopesha wa Jerusalem. Alléluia. Donc likambo nyonso nzambe ifo yango na esengo na motema kofunga. Nzambe tango zotala biso parole yo petema ata mitema biso. Ndenge ngai zekeleza ma parole. Ndenge te kubali, ndenge kumwasi ozonga parole. Alléluia. Il faut que yamba ona esengo nyonso. Peli ka mususu bali kuna ngai tete otangi Abraham awa. Abraham pote nzambe apambola ye. Asalaki sacrifice. Ngosona ya nzambe. Asenye mwana ni moko kaka ozango atumbelembeka. Mais ayimai mabite adutaki te akende kotumbela nzambe mbeka. Mais ni mwana yo. Na motema kofunga. Ti akoma kuna nzambe no ko mwana te lakini ndo meno. Mais na motema atimameno ko sala sacrifice. Alléluia. Donc les camps et pas ensemble et quand mon côté il y a madame Gozoa sans que ça sacrifice sans que sacrifier et le comment sans que sacrifier bon qu'on a eu sans que sacrifier le qu'on a eu donc il quand nyonso et pas ensemble il faut sacrifier même moi c'est Jésus-Christ pour t'avoir le terme le coup on a là alors il faut sacrifice. Alléluia. Il faut les croire, il faut les croire. Quand Christ est à la croix, à longi les croix. On a les premiers août, on a 15 pour cette croix. Alléluia. Nous avons payé et vous continuez pour l'eau penasser. Alors, il y a plein de temps pour le seul besoin ensemble. C'est créer et s'aimer pour y avoir le bon ensemble. Et s'aimer pour y avoir le soutien ensemble. Et s'aimer pour faire un mot pour le bagage ensemble. Dans le salut. Alléluia. Alors, donc, c'est très important on a côté moment où nous avons la yonangai. À tout à l'heure, nous avons un message à lui. Souci au thème, il y a un ensemble de ça. Peut-être à Pambola Bisso, il faut l'en oyo sanango, oyen Bolsonania, il y a ça. Oyo sanango pesa, tant qu'on va out sur l'engagement, to signer un canada, to signer la caille pour mamie. Alors, bien sûr, nous avons quand même un thème, nous sommes préoccupés pour nous libérer en haut. Pour nous libérer en haut. Tant que ça en haut, nous avons payé le service. Alléluia. Donc, mon côté pour ce bilan, les Cambodgiens est toujours la condition. Ce qu'on comprend, ce qu'on aussi, nous avons ça le rôle. Mais si on comprend l'été, autocité, moi, nous avons un Zambé, exact. Et ça fait la motivation que la Bible est la Ligue 7. Azaki, hier, Azaki, romain, mais à l'égard des Zambes, Bayuda. Mais attends, Bayuda, place de Samana, moi, tant que ça, on a, assigné na ye kotongi la bango temple, na mbongo na imoko, Azaki, commandant la soldat romain. Mais donc aussi on est à ça nous ici mon union sur moi à contrepartie par exemple exact alors on va jouer sur ça là ici un jour Yes Masia a zoté à temple mais t'attends moi dans le temple là Moussa na yo ali na motema moko comme malade pena kufa atindi ba travailler là-bas que vous voyez ça Yes Masia a publié ça Moussa. Mais Yesu a hésité pour te ayaki pour la Bayuda, mais ayaki pour la Batmusuzo, exact. Mais tango azo te dévier, mais n'a pas to oyo ba conseiller Yesu Masia, ba yeba kimi sala malama papona. Ba be mukonzi. Tata wa tindi ba sala wana a mérité pour sokola mona yo. Omuli bisika ozote ya sambalamu, yende kutomba pia. Alléluia. Attends Christ a yo comme sala tata wana. Maboko a changé de direction à l'andi pardon à l'andi bango tant qu'on bosso commandant sur que Yesu Masia zuya à côté de la parce que raza musumu alléluia mais allo bakali lo moko pe musana ngai musana ni akobika lindo moko kaka Yesu Masia a reçu message ona tant place yake atini parole moko tant bazungi ba salo bakikuta nani wana usalona abiti azana bomoy alléluia donc ils ont mis ça là ya moto ekala que besoin ça
misala na yo misala na ngai yango nde nganga liboso ya Nzambe misala na ngai yango nde osaka Nzambe afungwa pepa na ngai misala na ngai yango Nzambe akota na libota na ngai. Alléluia. Donc c'est très important si yeba makambo oyo alors moto nyonso oyo ayoki parole oyo yamba kona asana misala parce que le oyo parole oyo expérience oyo ba ana âgé tabali c'est yango pe komili biso ni oyo et ba soto Nzambe ko mali wata ko ma temple biso pe Nzambe ko mali soto to mali ni temple mais quand on se expérience vous ne partager pas les grands. Église ya Macédoine ezalaki église moko mokie kaka neti église Christ de Bégout. Hein? Donc ngata dans passage wana donc lui on l'a traîné neka tout ça boye. Bazaki limité na ba moyen da bango. Mais li kambo onyo so molimo na ko pesa bazoli yango na esengo nyonso. Pe muti nyonso azalaki na oyo azana ngo abana kufungo mo propre pesa. Yango Paul la molimo santo a sepe avec sango la bine pensée de l'église misusu pour makabo la bino bozo pesa mo tema ko fongoma na esengo nyonso bozo na ya Nzambe. Donc yo na ngai bale ko tala te possible nango osinango Luka aussi pesa bozo na ya Nzambe. Bale Nzambe c'est donc parole et tango yokango tosa tango sina kanso ko bana nga tosa nga sala banda oyo zanango basuku bateka biloko zanango soto tatu ba Joseph d'Arimathée azaki na parcelle teki yango ato pesa mbongo na toma côté sala misala batona ya Nzambe. Donc il faut tout comprendre les camps oyo souci Nzambe. Alors soki biso to usali yango te soki yona ngato usali yango te Nzambe azana pauvre aza pauvre après ko zo atumusika. Mais tant que nous sommes musika, nous avons un peu de moins à la mort. Pour rater, comme nous sommes dans le pays, nous sommes à quel point ça nous a monté musika à y automata. Yabo, les Bonagaï, tout ça, la musala de Nzambe, tout ça, la parole de musala, pour que Nzambe a pas pour la candidature, pour que Nzambe a dit que que les Nzambe a tombé le misala biso, que les Nzambe a coxé le problème biso, que les Nzambe a accompli au dossier que nous avons fait. Alléluia. Yahweh a créé biso, la combattation, moi je me sens tout. Amen.